Un sujet vraiment très sensible oyo biso tobongiseli bino lelo na magazine TV UK. Ezali ya solo likambo oyo efo tolobela. Ezali likambo moko oyo ekolobamaka mingi te, me ezali kosalama mingi na kati na biso bato. Ezali kosalama na Europe, ezali kosalama na Afrique, ezali kosalama na bato mwindu, ezali kosalama na mindele. Me awa na magazine TV UK oyo tolobelaka bino ntango nyonso, tozali kosala ba émission oyo mpona koatteindre communauté congolaise, brazzavilloise, angolaise, mboka nyonso kaka oyo bakolobaka lingala, lingala phone nde émission oyo ezali mpona bino. Tosengi na bino bokoka vraiment kolanda émission oyo avec beaucoup d'attention, parce que oyo tokolobela lelo ezali sensible, ndenge nalobi ezali sujet moko sensible. Toye awa te mpona kobangisa bino, toye awa te mpona kotia bobangi moko kati na bino, non. Toye awa nde mpona kosala sensibilisation, kolobela likambo oyo ezali la mort subite des nourrissons. Bokolobela biso ezali lisusu nini. Bandeko mosusu oyo bavandi na bamboka oyo ezali anglophone, tolobi ezali caught death. Ezali très important tolobela yango lelo, yango wana tozali encourager bino encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Magazine TV UK. Déclenchez la cloche de notification pour que à chaque fois que émission ya sika ezali kokota na kati na chaîne oyo bokoka ko rater eloko moko te. Merci. Question liboso bokomituna eloko nini oyo esalaka que parent akoka ko perdre nourrisson na ye. Soki tolobi likambo ya mort subite ya ba nourrisson, tolobi ezali environ à partir ya 4 semaines ti na 12e mois ya naissance ya mwana. Mais ekoki pe kosalama après 12e mois. Nyonso na ezali kaka ba mystère ya santé to ya médecine. Soki tolobi eloko nini ekozaka yango, en tout cas na ba recherche nyonso oyo tosali avant que tu présenter bino élément oyo lelo, et yebisi biso que ezali vraiment cause moko inexpliquée. Cause moko inexpliquée, raison comme telle ezali te, raison moko solide comme telle ezali te oyo ekosalaka que okoka ko perdre nourrisson na yo oyo azalaki en bonne santé. Tozongi na mwa moke nsima, mwasi ntango ozali komema mokumba na yo pendant 9 mois, mwasi nyonso akendaka visite na hôpital, akokende omona infirmière na ye oyo azali koprendre soin na ye uta trimestre na ye ya liboso ti akokende kobota mwana na ye. Tala sikoyo likambo zemi na yo omemi yango 9 mois sans complication, sans problème, ni yo mama ni mwana aza na problème te, makambo nyonso en tout cas ezokende nango malamu. Mais une fois que oboti mwana na yo, osepeli na arrivé ya bébé asika na kati na famille, tala kaka ndenge ezalaka to meka nanu ko imaginer un peu, ezalaka mokolo esengo. Mutu nyonso na kati na famille, ezala ba proche, ezala ba nani, tout ça ba proche to ba connaissance na biso, biso nyonso tozalaka na esengo ya kozela bébé asika na kati na famille. Sikoyo bongami bosalela ye ta bébé, makambo nyonso eleki bien, mwana botami pe sans problème abimiso na maternité. Alors sikoyo likambo oyo apasi sikoyo nde ebandi na lisolo oyo tolingi tolobela lelo na Magazine TV UK na rubrique ya la santé n'a pas de prix. Bandeko, moko ya ba cause tokolobela awa, nini oyo pe ekoki kozala moko ba facteur oyo ekoki kosala que okoka ko perdre nourrisson na yo na kati ya ndako. D'abord tokoloba que likambo yango ekoki kosalama n'importe où et n'importe quand. Tozali kolobela kaka liwa te to ko perdre bébé na yo te na butu ntango mwana azali kolama, ekoki kosalema en tout cas anywhere, any place, ndenge tolobi na anglais. Alors moko ba facteur ya ba cause ya décès oyo ya oyo tolobi mort subite na ba nourrisson ezali likambo ya tabac. Tabac tolobi cigarette. Pendant koza na mukumba, tango ozali ko fumer, ozali kokotisa poison toxique wana na kati na nzoto na yo, non seulement yo kaka
ozali ko respirer yango ko bebisa kati na yo moko mais ozali susu ko bebisa na croissance santé ya mwana na yo aza na kati na libumu soki ebebisi pendant grossesse te ntango mwana akobima na mokili abotami ekoki mpe koaffecte lisusu ekoki koaffecte mpe bapoumon na ye ekoki koaffecte système respiratoire mpe ya mwana oyo ekoki kosalaka du coup kaka boye mwana alali asali arrêt cardiaque mwana akei. Alors bandeko oyo bafimaka pendant grossesse toyebi bien tant tokendaka ba-rendez-vous na biso na hôpital batunaka biso est-ce que ofimaka est-ce que omelaka masanga nyonso wana batunaka biso yango parce que bayebi que ezali na ba répercussion moko très 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 dangereuse na kati ya vie ya mwana oyo ezali komema na libumu na yo. Donc wana tokolobela ngo susu na ba prochaines émissions oyo tokosala tokodébattre yango tokolobela ngo susu plus en profondeur mais lelo tozali kolobela ngo kaka likolo. Donc éviter kofumer, éviter bato bafumer esika mwana na yo esika bébé na yo azali, éviter yango. Bayebisi biso na ba recherche oyo tosali que likambo etali mort subite ya bana ya ba bébé na biso esalamaka plus na hiver que na été. Pourquoi se poser la question de savoir pourquoi likambo oyo esalamaka mingi mingi nde na hiver? C'est parce que problème oyo tozalaka nango biso ba mama tolingi ko couvrir bébé mingi na badra ya kilo okolatisa mwana pyjama moko ezali kilo olatisi ye bagant olatisi ye bonnet. Alors une fois que mwana akomi encombré na babiloko wana nyonso tu ezali facile pour mwana akoka ko se sentir étouffé et akomi na problème ya ko respirer. Donc likambo eza kosalama mingi na période ya hiver ntango biso baparent tozosala yango mpona bolingo ya bana na biso ezali non mpona kosala bango mabe to mabe eyela bango mais kozanga koyeba wana ke soki ozali kotia trop likolo ya mwana badra ya kilo bilamba ya kilo tozali ko rendre mauvais service na bana na biso na moment wana. Donc wana pe ezali moko ya ba raison oyo ezali pe kosala que cause oyo tozali kolobela lelo ya mort subite. Alors vraiment il faut vraiment ba maman tozala vraiment prudente tozala really careful to encombrer bébé na biso te na bilamba ebele parce que mwana tanga okoma na étouffement akomi koluka ndenge nini ya kobunda na se apongi ntango so yo mama mpe oza na se apongi okoyeba te wana na ntongo ozali kolamuka ekomi masolo mosusu. Alors toza awa nde mpona koprévenir biso to kwa koyeba badanger wana mpona koevite ke lobi ekomela biso. À part wana susu bandeko likambo mosusu mpe ezali moko ya bakozi ya likambo toza kolobela ezali ntango yo mama osisi komelisa mwana libele tokoencourage plus komelisa sein mpo toyebi ke miliki ya libele yango ndenge ezali malamu mpona bébé mpona kokola ya bébé ekopesaka bébé anticorps. Donc malgré que bato mosusu baza vraiment na posa souci ya komelisa mwana libele ntango azali bébé mais malheureusement miliki ebimaka mpenza te. Donc wana ezali ka mosusu mais mama outi komelisa mwana na yo peu importe libele to biberon kotia mwana na berceau na ye te mokongo na se azotala likolo soki mwana arote nanu te soki mwana arote nanu te kosala likambo wana te mama korote ezali nini mwana ifo asala nanu renvoi asilisi komela miliki na ye tia ye na lipeka beta ye na mokongo to mase ye karese na mokongo mpo mwana akoka korote akoka kosala renvoi so the baby can burp. Une fois que mwana a roté nde okoki kotia ye na position ya mokongo ezali problème te mais position mosusu ya malamu okoki kotia mwana une fois que mwana a roté okotia mwana na mopanzi wana pe ezali na problème te ezali nango safe ezali nango sans problème mais tobosana te que avant okoka kotia mwana na yo na berceau il faut mwana a roté mpona koevite nini mwana ata mosu akorote na se ya pongi ezongi emati lisusu emati na zolo esali nini miliki wana ekangi mwana pema ekomaka mosusu soki yo ta mosusu se déplaçaki otiki mwana na berceau
yo oke kosala mwa misala na cuisine to ya ndako to ozotala bandeko ne mosusu mwana asili kosala renvoi na position ya kotala ye likolo mama ekomi susu makambo mosusu. Donc nous encourageons bamama nyonso oyo ya sika bamama ya sika oyo bazali na babebe na kati na bandako to oyo bazali prête ya kokitisa mikuma na bango. En tout cas vraiment tozala vraiment très prudente côté wana ya kosalisaka babebe na biso renvoi avant otia ye na berceau na ye. Ezalaki na 1994 awa na Angleterre, nayebi te na bapays d'Europe mosusu soki loi oyo to mobeko oyo ezalaki implémenté na année nini, mais awa na Angleterre ezalaki nde na 1994 que gouvernement ekweyisaki loi mobeko désormais mwana bakoki kolalisa ye lisusu te na libumu, ekomaki mobeko. Pourquoi? Po bamonaki ke mingi pe bana bazali kokufa mingi na étouffement na position oyo mingi baparent tolalisaki bana na biso. Mais soki totali baparent na biso bamama na biso bazali koloba mingi soki mwana alali na libumu, en tout cas soki awuti komela olalisana na libumu akolala pongi kitoko ntina ntongo akotungisa yo te po position wana mpenza eza position oyo bazalelaka na libumu. Oui, biso mpe tosalaki expérience wana eza ya solo ezali bongo, mais une fois kaka ke okomi koyoka bamasolo mwa ebele na kosolola kaka na bato nde okomi komona ke non ezalaki pratique moko ya malamu mpenza te ya kosalela. Donc tozali koconseiller ba newly parents baparent oyo baza na babebe ya sika na bandako oyo bazali kobota pour la première fois. En tout cas bozwango vraiment en considération que kolalisa bébé na libumu ndeko na ngai jeune fille mama oza kolandanga na loi eza illégal et ezali kaka mpona bolamu ya ndako na bino ya libota na bino ya koevite kolalisa bébé na libumu. Lalisa bébé na yo na mukongo, c'est mieux to olalisi na mopanzi otie moi support na mukongo na ye po a bouger gauche droite te, wana nde ezali malamu. Badra na biso oyo toko zipela bébé na biso, il faut to s'assurer que ezali bien sécurisé. Donc si je dis sécurisé, donc s'assurer maman que tant oza kotia bébé na berceau na ye kotisa penza badra très bien na mipanzi, que badra ezala partout te. Pour moi na koki kosala mouvement atomboli loboko ale dra esali nini efiniki mwana na elongi akomi na problème akomi kobunda na respiration wana ekomi susu masolo mosusu. Donc tango ozotia mwana na mbeto na yo na mbeto na ye s'assurer que badra nyonso ezali bien ekoti malamu na matela na pembeni ya mbeto ya bébé. To éviter pe lisusu ko encombrer mbeto ya bébé na ba jouer belé ba nounours tout autour ya bébé. Oui, ça fait beau, mais ekoki pe kozala moko ba facteur to ya ba danger moko zotia bébé na yo ya kotiaka ba nounours tout autour ya berceau bébé. Il faut vraiment éviter ça parce que ezali kana ba mouvement mwana azali ko explore maboko na ye azali ko bouger, on sait jamais na absence na yo mwana koki kotuta nounours eye kozipa mwana elongi ekangi respiration ekomi susu problème mosusu. Alors nyonso wana tozali kopesa na mayele bandeko ya Magazine TV UK esika bozali kolanda biso. J'espère que bozali kolanda biso avec beaucoup d'attention et j'espère aussi que vous regardez émission opo na bino moko te boko partager yango vraiment po ekoka kosunga pe bandeko mosusu oyo bazali na zemi na bango liboso o bauti kobota bébé na bango ya liboso ekosunga bango ya mingi, surtout que émission oyo tozali kosala yango na munoko biso nyonso toyebi oyo tolobaka munoko na biso ya kitoko ya lingala. Conseil mosusu tokopesa na bamama pe na bapapa ezali likambo ya koevite kolalaka na bébé na mbeto na bino ya baparent. Mingi tosala yango et compris ngai moko na telemi liboso ya baposte téléviseur na bino na sala yango, mais ezali vraiment des conseils ezali malamu te, ezali ba risque moko très grave oyo tosalaka une fois que tozali ko garder bébé na biso na mbeto na biso. Yo na mopanzi, papa na mopanzi, bébé ya sika na katikati na bino. Pona nini? Parce que toyebi
kobota donc bébé eza facilité esengaka vraiment énergie esengaka vraiment makasi moko boye mais il y a des fois aussi tolembaka c'est normal tolembaka tokomaka fatigué ozomona que mwana peut-être que amelaka chaque 2 heures mwana fois amela okomi komona yango vraiment mosala ya kobanda kotelema oke na berceau ya bébé otie na libele to opesi bibe ozomelisa ekomelaka biso donc eloko moko vraiment très difficile à faire mais toza na choix te parce que une fois que omesani kolalisa bébé na yo na mbeto na yo ozali na risque anytime okoki pongi ekoki koyiba yo parce que pongi basakanaka nango te une fois koza fatigué ndeko soki oza fatigué oza fatigué donc okoki kolemba yo ozomelisa mwana libele olali na yo pongi ochange position obosani ke bebe aza na mbeto osali nini olaleli mwana tala risque olaleli mwana eza risque misusu opréféré komelisa mwana na yo libele oyo eza vraiment à féliciter et à encourager bravo félicitations na bamama nyonso bazalaka pour komelisa mwana libele bamama mosusu bakozala na bango na tolo moke me bamama mosusu baza na tolo ya ebele ya monene une fois que otikili kaka mwana libele bebe aza moke ale tolo eza monene otiki kaka mwana azomela yo na pongi bebe na sa pongi oyebi te ta mosusu libele si etufaki mwana yango wana mingi ntango basage femme bazolakisa mama ndeni na komelisa mwana libele bakosalaka nini bazolakisa ke il faut osimba osimbi ofini libele mpo libele ezipa zolo to respiration ya mwana te mais soki mama oza na sa pongi makasi omoni te ke wana mpe ezali danger makasi donc vraiment il faut vraiment tomeka koevite kolalaka na mwana na mbeto tia ye na berceau na ye kuna azali saifa ke otia ye na mbeto na katikati na yo papa na maman il faut vraiment koevite tolingi sikoyo tomeka kopesa mwa moke conseil na biso bandeko ezali par rapport ta mosusu ya expérience personnelle to expérience ya baproche ya bafamille oyo malheureusement bakutana na likambo oyo tozali kolobela lelo c'est vrai que ekozalaka donc namoni kutu mo oyo kutu nakoki koloba te mpona koexplike douleur oyo ekosalaka na bacouple to na couple oyo bakokufelaka bebe namoni te eza nayebi te bandeko na nga kolobela yango kosala barecherche so likambo yango etushaki nga mpe affectaki ngai parce que naza mama naza mpe mère donc nayebi ndenge nini ekoki kosala mpasi na motema ya koperdre bébé oyo omemi pendant 9 mois na libumu na yo mais nous sommes obligés d'en parler sur Magazine TV UK alors ekozala moment moko très sombre na kati ya ndako ya couple oyo bakweli likambo ndenge wana maman akose sentir guilty coupable akose poser tant de questions eloko nini oyo ya mabe nga nasalaki eloko nini oyo efali nasala oyo nasalaki te mpona koevite ke likambo bongo esalamela nga eloko tokoloba na yo mama to jeune oyo ozali kolanda émission lelo milobela ebiso mpe toza koloba na yo ke eza na eloko moko te oyo osalaki ya mabe eza na eloko moko te oyo osalaki ya mabe ezali makambo esalamaka na mokili ezali makambo oyo eyaka na mokili oyo la seule personne akoza na réponse ya question na yo ezali kaka ye moko nzambe ezali kaka ye moko nzambe okomituna okose lamenter mais soki nzambe ayebaki ke mwana oyo akovivre na ye te pourquoi nasalaki nanga kaka fausse couche te na départ mpo nzambe aépargne nga na douleur oyo nazali kosentir tokomipose baquestion tokolobaki naza mama mabe naprotegeaki mwana na ngai te tokoloba ya mingi mais je vous assure ndeko na ngai ozwa kimia mpo eza na eloko moko te oyo osalaki mpona kokóma na situation oyo okomi na yango mais nyonso tozongisaka kaka na maboko ya tata nzambe pe tata nzambe yo moko oyebi le pourquoi opermettre likambo boyo ekoka kosalama
yango wana conseil na biso sikoyo bato oyo tozali tozali famille, parce que soutien moral spirituel mpe kozala soutien moral ezali baconseil ya kokendaka de temps en temps kovisiter famille wana, kofaire remonter bango moral na baconseil, kolela na bango ensemble, kokonsole bango, kozongisa bango espoir que oyo esalami lelo zala na elikya ke zemi ya mibale okozwa nzambe akopermettre te likama bongo eko akosalama lisusu. Tozala wana mpona bango, tosoutenir bango na baprière baeglise balisanga ya lingomba, kosunga kolekaka de temps en temps mpona koprier mpona bango, koprier ensemble na bango na moment difficile oyo ndeko azali kotraverse. Tobosani te ke ezali kaka te ke couple nde moto ezali na besoin ya soutien to ya baconseil to présence na bino, ezali mpe na bana na kati ya ndako wana, bango mpe baperdre ndeko na bango bebe oyo bazalaki kozela mama leki na biso akoya mokolo nini, esita mosusu bopesaki mwana wana kombo, bango mpe baza mpe choqué, bazali émotionné, bazali mpe na besoin mpe ya encadrement. Tobosanaka mingi mpe bana, au moins to se focaliser kaka na mama, tobosani peut-être mpe papa que ye mpe azali parmi na kati na pasi, aza mpe na kati na pasi, aza mpe na kati na choc. Donc kozala wana mpona bango, koencourager bango, kosola na bango mingi, kotalisa bango ke nzambe aza na réponse ya nyonso, ye nde azali le consolateur oyo akokonsole mitema na bango. Baabone nyonso ya Magazine TV UK na lisolo oyo tozali kolobela lelo, conseil oyo tozali kolobela lelo, to thème oyo tozali kolobela lelo, ezali mpe na barépercussion moko ya makasi na niveau ya couple. Bacouple mingi oyo tosola na bango, oyo ngai moko nayebi personnellement, likambo oyo tolobeli lelo esala ke bazwa dégoût ya komeka même kutu lisusu kobota lisusu mwana, de peur que likambo yango et se répéter lisusu, que histoire et se répéter lisusu. Donc nayebi ndeko moko, ça fait 30 ans ye abungisaka bébé na ye, ye moko la fille en question azalaka na même pas na 30 ans mwana na ye liboso, mais akufaka na mort subite na kati ya berceau na ye, na moi na butu te on lobi ke ekoki kosalama n'importe quand n'importe où, même na kati ya voiture otie bébé no na kiti na voiture ozali kokende mwa promenade, ça peut aussi arriver. Omemi kaka mwana yo kaka na maboko, ça peut arriver. Donc eza mystère moko, donc tozosambela ke likama bongo ekomelaka biso te na vie. Comme je le disais, donc jeune fille wana a perdu bébé na ye na mort subite na berceau na ye, bébé azalika na quelques jours seulement, bébé akenda. Donc lelo tozali kolobela plus de 26 ans après ti lelo fille yango atika susu kobota te mpona choc wana, akoka kosurmonter choc wana te. Misusu bazali ke mwasi amoni ke akomi prête ya komeka lisusu kobota, peut-être après 1 année 2 ans alobi que non, nzambe cette fois-ci naza na elikya ke okotika te ke likambo esalamaki na passé to na bambula eleki et se répéter. Ayebisi mobali ke bameka lisusu kobota, mais mibali misusu mpe bakomaka catégorique que non merci, choc wana na surmonter yango nanu te, ezalaka nango nanu na motema na ngani nakufela mwana, donc nakokoka lisusu kokota lisusu na likama bongo te au cas où esalami lisusu. Sikoyo ekomaka sikoyo couple ekomi na déséquilibre ekoti, ekomi kotia matata na kati na couple parce que moko akomi prête to akomi prêt que bameka lisusu pour une deuxième fois ou pour la dernière fois, mais ekomi sikoyo ke moko andimi moko alingi lisusu te mpona choc wana elekaki bango makasi, ekomi kosala mpe nini mosusu mpe esalaka nini séparation mpe ya libala, donc divorce mpe ekoti base séparer, moto na moto azwi nzela na ye parce que likambo wana donc ezalaki too much mpona bango. Donc conseil ezali nzambe azali na contrôle ya nyonso esalamaka na bavie na biso, nzambe ayebi le pourquoi, tokose poser baquestion, tokokondane nzambe pourquoi opermetaki, pourquoi osalaki boye, pourquoi ozongisaki boye te, c'est normal
réagir de cette manière parce que tozali kaka bato mais toyebaka kaka ke nzambe nde azali maître ya nyonso ekoyelaka biso na vie. Donc tokomi na biso na suka ya émission na biso mpona lelo. Tosengi na bino vraiment bokoka ko s'abonner na chaîne na biso ya Magazine TV UK. Émission ezali ebele, sujet thème ezali ebele, invité ya sika bazali pe ebele oyo tozali ko préparer prochaine émission oyo tokolobela ezali na sujet ebele. Donc bozala patient, bozala biso, partagez s'il vous plaît, partagez l'émission, bokoka kozala égoïste te. À chaque fois tozali kotia émission yo tali, partageons on a réseaux sociaux na yo, na page na yo nyonso et ko sala biso vraiment esengo biso nyonso na Magazine TV UK. Tozali na boîte email na biso, soki message ezali, soki suggestion ezali, n'hésitez pas de nous rejoindre, de nous contacter na email na biso ya Magazine TV UK. Tozali wana pona ko répondre na ba question na bino pe na ko pona ba suggestion na bino. Alors pour moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que la santé n'a pas de prix.